Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Actrice comédienne Zena Lisaka a brisé silence. A Beleli. Et c'est triste. Et ça lui passe. Et puis singa mawa. Mais batouba c'est kai. Tangu ya jani akufaki sangwe panzani. Bakomende bakomi kobimisa makambo oya banda ko vivre na ndako na ye. Bat bakondanaki ba comédien, bimbe boza mabe, muninga zaki bien te, il souffrait, il n'était pas dans de bonnes conditions. Pourquoi est-ce que bimbe bosonga qui était voire même interview ya suka ya V12 na hotel kolanda awa. Amartela ki anga lobi, baninga bako aider oneni soki yo moko lobi te. Ou la kisi bango te ki yoza na base. Ou expliquer bato problème na ote. Ozo expecter lisungi e la ondenge nini. Soki yo moko lobi te. Ya Jani bat ba kondana ki awa. Azazo ba, il souffrait. Pourquoi il n'avait pas dit? Tela nenga koufi, Maxi, Abeli kaka na Mama Denise. Appelle moko a pamba. Réaction, bah répondre, bah les liens, bah cotisation de part et d'autre, tout. En héros, il y a Jani à 8 ans à Koufi. Soukazaki en vie. Anga sipe la makas non héros nazo. Mais ce n'était pas le cas. Tolali Tolamuki, vidéo oyo, a publié un sali 20 minutes au moment où on a fait l'émission oyo. A Beleli. Alobi aola la libanda, ana mukanda, maola la libanda, ao souffrir, à salaka, mais ça ne va pas. Abeli suska na Mama Denise wana, so moyeza libasonga. Eloko ekamwisi ngai, réaction ya bato. Mutu nano a publié ki vidéo wana alobi, peut-être à cause aza na kwiti, tout comme peut cause à mamba solo. Juste balobi, manière na ya kosengela, izo laksate ke mutu azo souffrir. Juste balobi, nenga za wana na ndenge ba moni la ai, muta souffra azala bonte. Ya makambo kuta. Na boko lo bebele. Na otela bino na video ango oyo ye moko Zena sali. Boyo kangona no bino moko. Apose boyo kiango. Nena ozonga siko. Abandi kosala analyse. Ya makambo. Oya lobi. Ka biso moko. Tozala bata liboso yo kondane bato. Mtaleki. Bandi soko sekaye. Finalement, topesi ya Jani raison. Tanga banda na kolinga te koleka, koya kosenga, on a regardé peut-être dignité na. Mais Zena a sengi pe na n'importe qui te. Demande na s'adresser na première dame. To mona ki mona ntuka awa leka ki na réseaux sociaux hein. A beli likamba jibe. Bato maki de part et d'autre basonga ki na noye. Après, nous bakende pe na justice kuna, justice pas réagir ça qu'elle soit qui moi gain de cause. To boy système ya que muto akufi bo bandi ko bimisa bambongo nyoso bimaki so ya Jani lobaki na yeke ngande na zabo la brille nazo donc azo faire souffrir nga makasi atenge ba réagir. Na Zena ebi ayeba kiki to ko réagir. Izaka ka peine moko ezolakisaki elingi loba te ke soki oza na poto ndo bongi elingi mpe oloba te ke soki oza na mokanda ndo bongi me kosenga mpe eya mpe lisumu te bible elobi demandez on vous donnera cherchez vous trouverez frappez on vous ouvrira
bacomédie ebele balobaki yango na poto tosufraka bato mosusu batunaka question mpo ani bozongi kaka te biso nyonso tokutana osi obimaki ozonga ndenge naza na bamasolo ebele oyo na obetela bino par rapport ya lisolo oyo ya zena ndina koexplike bino baréalité mosusu elekana na bapays étranger mpo nga mo nasali 8 ans déjà na Afrique du Sud nayebi ndenge bapays ya libanda ezali ya bosani peut-être kuna omesa neti zena alobi kuna asalaka déjà. Mais qu'est-ce qui fait que ala libanda boyo kango la vidéo oyo. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, c'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne en tout cas, n'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez-moi cette vidéo au maximum. Les appels, il y a aide aux actrices nabiso comédienne, à sepelisa biso vraiment. Oya yebi groupe oya leka komelanga na commentaire abeleli boyebi source ya motivation na ete soki makambo oyo lobi eza lokuta tomona kaka bacomédien toza na monde bikongole te bacomédien baoya koloba soki mpe azosouffrir ya solo bokomonaki bakorenchérir parce que porte d'entrée si efongwami afongoleli biso porte mpo tokota na vie na ye bacomédien mosusu bakoya koloba pourquoi est ce que asalaki nini wana eza na bato babelelaki balobi mpona nini bokipe Gabi Kiwata te ye mpe azosouffrir aussi longtemps que aye koloba na réseau sociaux te ke azosouffrir bato bakoconsidere kaka ke aza na ye bien mais sikoyo zena alobi ke aosouffrir totala réaction ya mama Denise par rapport à likambo na ye bolanda zena nga mpe naolanda na bino bongo tokutani sikoyo na analyse mpona to renchérir bolanda mama Denise artiste na yo mpe zena ye oyo 15 ans yango oyo na France nakotisi bademande me na mokanda nga naza na mokanda nga aza na mokanda tala mbula to mvula ndenge babengaka ezobeta na mokanda me naosouffrir na mboka oyo bopesaka valeur te na mboka bopesa biso mpe valeur na mboka mama bacontrat nyonso bosinyaka biso baartiste tonyokama na mboka poto tokoma bafemme de chambre na mboka oyo ya poto zena na bino yeyo toa 3 heures nauti mosala te nauti mosala te mpo nasalaka me lelo nauti mosala te naopola mbula na miniti oyo mpe bosunga mpe biso te bino opesaka mbongo na poto kaka na loyenge kaka bo na loyenge opesa mbongo naosala na poto nasalaka toniokomaka na poto awa makasi siko ngai na miniti oyo ndako te naola libanda bademarshe nyonso nasali nakotisi badossier nyonso baorépondre nga te ti sikoyo na libanda me nasalaka naosala na poto nasalaka naoniokwama yaya mama Denise Nyakero motema ya papa na biso. Donc voilà, maman présidente Denis nakoma lokola Jennifer Ike tala ngai mwana bino nayebi te naoke hôpital baobetanga tonga na ko mpona kufa babénéficie siko nga na miniti otala oyo zena nakomi lokola mbwa nakomi lokola makaku bosunganga na place ovanda te na libanda mbule boyebi oyo epuse zena te aya osenga lisungi publiquement akokaki mpe kolobaki nasalaka te
Nana mukanda me nasalaka te moto alobi ke nana mukanda nakoti bademande peut-être po apesi ndako baopesi te susi na ye eza nini elo ni emotive asala video alobi ke aboya koma lokola Jani Fai elo ni epousse peut-être azali na baréflexion aréfléchir mingi bato baolobaki aza na kuti peut-être ameli mpe peut-être po abosana oyebi esengi combien de force po azwa courage azwa force mpenza ke ya kobimisa mpenza énergie wana ozwa caméra ya kopelisa ya koloba ya kosexpose eloko oyo Jani asala te de son vivant asala te Jani abanda alobaka ke mwasi abengani nga na ndako mais jamais Jani atelemisaka caméra na alobi aosouffrir alingi basunga ye ndenge Maxi abelelaki alobi bosunganga bosu ya beleli motivation na ye eza nini à réfléchir trop mosu alobi so nafandi boye noya kokufa lokwa Jani tika nasala signe mpona tika ta souvenir ke nasengaka lisungi soki mpe oya te malamu mais au moins nasala eloko nasengi quand même soki bato bakosunganga basunga soki bato bakosunganga te likambo te mais natente chance na ye kongola ya motema mabe nalobi yango awa ke soki Zena lokwa ye moko afungo déjà porte d'entrée ya vie na ye mpo biso tokota mpo biso nga naloba yango ke nga nakenda na bandaka bato te mpona ekende kobimisa bango bamatière mais soki eloko ye na réseaux sociaux ne la NG officielle akokanga monoko te akoya na micro na ye na caméra na ye atelemi bandi koloba soki Zena aosouffrir lokwa ye moko abimi mpo ya kobimisa souffrance na ye na réseaux sociaux kaka bacamarade na ye wana baobimisa sikoyo bakoya koyebisa biso qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'elle a vécu qu'est-ce qu'elle vit qu'est-ce qui le pousse à venir ici c'est exabeuse te pourquoi asali yango motivation parce que eloko nyonso moto nyonso asalaka ezalaka na motivation moko na nsima eloko wana tokoyeba na mikolo ezoya motivation ya Zena ezali nini oyo asali boye donc abuki okapendaki ebebebe bakaka nabimaka nabimisaka oyo eza kati na nga nayebi te soki Zena aza na mobali nayebi te soki Zena aza na bana soki aza na mobali sûrement aza na belle famille soki aza na bana sûrement bana bana bacamarade c'est-à-dire que likambo wana napesi ye 50-50 ekoza ya solo tuko mpe ekoza ya lokuta me na baparametre ebele oyo nga nayebeli ke akutu mwana mwasi basi bazala na lolendo ndenge wana basi nde bazala na bango ke bamona nga mpenza Zena naya kosenga lisungi na kosango pofiato babuki nyonso wana ye aye kosenga lisungi bon totala nano quelque part mpe ntango aoloba ozomonake motu aoluka maloba elle ne savait pas aussi quoi dire elle ne savait pas quoi dire qu'est-ce qui s'est réellement passé bino batomela masanga boyeba so motu wana aza sobre d'esprit mpe motu wana aza sobre d'esprit te boyeba botala na video wana bie bozela nazongisa yango une fois de plus botala yango na comme ça boyebisa nga na commentaire soki aza sobre d'esprit soki aza sobre d'esprit te non seulement nakotia wana nakotia yango natie na video wana après natieli bino mosusu oyo azoloba na bacamarade na ye ntango matanga Jani ezalaki comme ça botali les deux bobalanse yango
ndesko boye bisangai soki aza sobre to aza sobre te to elobe na ye moko to elobe na ye te à partir à wana sikoyo bokoki kobanda sikoyo kojuge ye soki azoyaka mpo ya kosenga mpona plaisir ya kobima na réseau sociaux ya kosenga mama Denise bolanda video oyo na bouti kotala liboso bolanda ngo na video oyo azoloba ye moko na video oyo aza na bakamarade na ye bakomite na matanga ya Jani bolanda ngo nyonso misato apres ntango tokozonga nde na koya sikoyo bino bokomela nga na bakommentaire nga mpe kote na nga na osala analyse na ndenge na nga mpo nayebake mutu azoloba oyo ntango aza kopesa message azopesa wana azalaki sobre to azalaki na regret parce que ozomonake moto aoloba na baregret ebele atangi na combien d'années oyo asali na poto maloba na ye eza un peu articulation eza un peu correcte te na mituni question Zena azobela aza maladie to qu'est-ce qui se passe réellement nzambe kayemo moto ayebi bolanda ngo bolanda oyo ye moko aoloba oyo bouti koloko oyo mpo bozala na mwa makete ya likambo kwa oyo bouti kolanda kuna moko mosusu aoloba ye moko mosusu aoloba na bandeko ne bacomédien so bolandi yango nyonso ntango tokozonga nde siko bino bokomela nga na bacommentaire nela chou na nde totali video oyo tomoni aza sobre na nde totali video oyo te alobaka boye parce que Maxi Bondo etanga sengaki mama Denise azali na kanda tolobaki yango bosunga bosala boye passeport diplomatique na minute oyo elingaki esunga mama Denise sala quelque chose sala boye les gens avaient compris c'était l'émotion Maxi Bondoé elle parlait avec beaucoup d'émotion c'est normal que maman Denise a réagi et ça normal. Maintenant, cette dame ici, elle n'écrit même pas. Aoganga été. Aobele la kaka. Ngapi na comprendre nga vraiment te hein. Mais abiki ne futa ambongo. Gouvernement congolais abiki futa ambongo na bétranger baza libanda ou basinga asile et tout. Na comprendre moi te na sens ni alobeli. Lisungini na osenga lingi na lingi musa lingi ndaka lingi nini. Mais présence n'est qu'à liboso caméra ko bele la kaka. Il y a déjà il faut tenir compte parce que les réseaux sociaux, aza conscient des réseaux sociaux, il est à la Martin Bakole a souffert même pas. Martin Bakole a anglais a souffert mais soit nga beta na asa la combat na azonga kana source ayeko senga gouvernement congolais boyedenga na lingi na bet na sala combat na lingi mbo ba pesi $100,000. Mais à souffrate, tant qu'on malgré qu'il a représenté Congo, on peut pour notre compte naïmo pour la survie naï. Mais qu'est-ce que l'était boujaka? Congo est abissonios sur le bilan Roseda, Congo est abissonios. Est-ce que quand on a lobby bongo, il faut qu'à un moment Denise à réagir? Bolanda, après tout zonga siko, Bolanda. Mama Denise artiste na yo pe zena ye oyo 15 ans yango oyo na France na kotisi ba demande mais na mukanda ngana naza na mukanda ngaza mukanda atala mbula to mvula nde babenga keso beta nana mukanda mais na souffrir na mboko bopesaka valeur te na mboka bopesa biso mpe valeur na mboka mama bacontrat nyonso bosinyaka biso batriste tonyokama na mboka poto tokoma ba femme de chambre na mboko ya poto zena na bino ye 3 heures na oti musala te
nauti mosala te mpo nasalaka me lelo nauti mosala te naopola mbula na miniti oyo mpe bosunga mpe biso te bino opesaka mbongo na poto kaka na loyenge kaka bo na loyenge opesa mbongo naosala na poto nasalaka toniokomaka na poto awa makasi siko ngai na miniti oyo ndako te naola libanda bademarche nyonso nasali nakosi badossier nyonso baorépondre nga te ti sikoyo na libanda me nasalaka naosala na poto nasalaka naoniokwama yaya mama Denise Nyakero motema ya papa na biso donc voilà mama présidente Denis nakoma lokola jani fai te tala ngai mwana bino nayebi te naoke hôpital baobetanga tonga na ko mpona kufa babénéficie siko nga na miniti otala oyo zela nakomi lokola mbwa nakomi lokola makaku bosunganga na place ovanda te na libanda mbula toza toujours kolela toza na kulutu na biso vie na ngai sekula ndenge bake kokunda boye ebembe ekende kini vie eza siko ndenge nini Éviter ton ça, réellement, que ce soit programme minus. na kaka Toujours. oyo banakanda bongo mpona Autonome. On va prendre des amas. ça va donc oka ndenge toujours eza na monde ya matanga 45 rue de Denise, 93 500 Panthère. Nous avons la toute la mission surtout samedi. Nous avons la porte 104. La tumba qui est le lieu, la tumba bake nango kuna Que la gloire soit rendue au Seigneur. Ah, pas ça. C'est déjà décide. Merci pareillement. Voilà, Yaya. Autour de la touche. Amis Papa, Nouveau Testament, na longoli ba 7 testaments surtout na. Oui, Nazana Bino toujours. Nazana Bino, voilà quoi. Au moins, la vie, hein. La vie. Kokabaratika sur Bakabelio. Yo kabaka kaka. Po bolamu efutaka. Sinote o telela awa pe o indela awa. Sinote o telela awa o indela pe awa. Le voilà ba fanatika zina yenga zina lisaka zina la guerrière na lingaka bino na kolingaka bino kaka. Naza toujours na bino. Et surtout ba yanga ba o balinganga ba o balobaka bien pona nga. Nzamba mona bino. O telela wa ko indela na vie ko kabarate po bakabeli yo kabaka kaka bola mushutaka bo observer nalandi ba vidéo ne vraiment oyo azoloba ye moko
Boboy na vie nanenga lobel liboso kuna na souffrir nanenga lobi na nenga asia tula wana tolela donc apparemment eza bétique na mais otalaki na video oyo asengi oyo ya lisungi wana oyo awuti kosenga wana asengi lisungi omona pene ozotanga elongi eza mpenza na esengo te. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bacomédien bobenga Zena botuna ye qu'est-ce qui s'est passé pour que asala vidéo ya bongo. Bato baza na possibilité koyamba Zena na poto bayamba Zena na poto batuna ye qu'est-ce qui s'est passé pour que asala vidéo ya bongo. Mais pour na pamba boala muki ka boye na tongo moko boye abandi kosala vidéo c'est impossible. Parce que mutu nyonso atenaka na réputation na ye atenaka na personnalité na ye. Personnalité mais jamais atako mutu anga na kwiti so alinga sala video akoyeba nini yango kosala wana eza aza s'exposer. Moi je pense qu'il y avait quand même quelque chose qui s'est passé 15 ans pe eleki peut-être choix na ye option ne musu yango wana azomona ke so na sali moi message boye na kozwa quand même compassion ya première dame na biso nga basunga nga ntango naza envie nga basunga nga ntango nakoza peut-être nazwi mwa 10 000 euros 15 000 nakosala commerce nakobanda osala kwenda vutuka poto Kinshasa nakoyi koévolue mosala oyo yango te mosala oyo yango te ya na madame mombo ayebisaki nga ngela show na Canada mais so nayebi so que Canada eza bien mais mpona vivre bien na sentir que na oyo na kombina na commerce nanga peut-être ye mbongo osala commerce eza te azo donc lisungi nezaka question nazwi ata motu moko apesanga ata 5 000 10 000 cash boye nakosina koévolue. Pourquoi na kopesa artiste na biso bénéfice de te tozela kaka kufa soki akufi oza na succès makasi Janifa avant kufa succès kitaka makasi mais ntango akufi succès na ba 2 minutes basali succès bacomédien mosusu kutu basila succès kala bamolai bagode soki peut-être gode bacomédien oyo babungabunga baprofite barenie na nsima liwa oyo Zena mpe alobi ye mpe aotikala nsima te asengi moto akoseka eza moto asenga te moto akoseka eza moto aviva na difficulté na vie na ye te azwi courage te ke ya oloba te nga kuna koloba ke Zena aza courageuse ya osakana te aza vraiment courageuse parce que kozwa courage ya bongo kotelema koloba likambo il faut za courageuse makasi message oyo ekoma nzambe asunga susi na nga ezali nzambe asunga ye première dame asala quelque chose message na ye etikala inaperçu te esala quelque chose tomona ke message ekomaki quand même première dame aréagissait quand même na likambo na ye sino te ozala pasi naoki yango pasi parce que mutu so aza na poto même ata ye moko Zena aza na famille na famille bafamille na ye moko oyo babotama baza matali bango te seke na situation mo balobi I can't die myself. I need to seek help. Please, can you help me? Asengi lisungi. Ayebaki ne peut-être ke bato ba oseka ye. Matali ne maseka te pona mokilo toza na oko tala bato basekaka na bango kaka. Jani batebele bazuzi bambongo na nsima liwa na ye. Peut-être Zena boy ne bato bazwa mbongo na nsima liwa na ye. Peut-être akokufa patike na poto. Peut-être pas kokufa peza pe n'impact te po aza na mokanda yango abeli abi aza na mokanda na ye mazo souffrir aola libanda asalaka mais elle peut-être aza pe na besoin peut-être balukele peut-être ndako peut-être ana mbongo ne mako kozwa contrat ndako te tout le monde même en Afrique du Sud aza na mbongo no mais babo peso ndako peut-être on ne sait pas ba camarade ya Zena ba comédien mususu bakoye ko approcher pourquoi lobaki te ye mutabanda ya kosouffrir falaki aloba alobi tozela sikoyo peut-être pe eza piège peut-être pe Zena sali pe zabi mec ya Zena lobaki te ok nga nalobi
naka ba réaction na bino c'est bon réagir ndenge total elo ni sa place wana otokangisa ba congolais minoko ba congolais balobaka rapidement quand il y a un problème ils parlent beaucoup peut-être dans circonstance ba faut agir ça raté na kamo na matanga ni ba se motiver makasi mais ça bien c'est vous motiver pour aller kambazena bon nga susangaka boy baka qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que aya na réseaux sociaux et aux ala bien. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partager cette vidéo. Tu as une chaîne YouTube, tu veux monétiser, contacte-moi. Tu as des problèmes avec ta chaîne YouTube, tu veux une aide en tout cas, contacte-moi. Tu veux commencer une chaîne YouTube mais tu ne sais pas par où commencer, contacte-moi. Tu veux une promotion, tu veux tu veux devenir notre sponsor officiel, contactez-moi. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Boti kalikambo boete poko ya molobi lobi mutakufi komio asaleka AVC ya rapamba te AVC zara précédé na likambo ko bo ba problème zena za na on père musupe to yebite boluka ba obaza na capacité ya kokuta na zena baluka ba comprendre qu'est-ce qui se passe réellement pour éviter que mutakufi boye komi azala kiawa pourquoi loba quitter et ça la passe. Bisous que Dieu vous bénisse. Bye. Nela NG officiel. Nela NG. Écoute, like et abonne-toi à Nela NG officiel sur YouTube. Nela NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nela NG te dit toutes les vérités.